Capage TV. Capage TV. Capage TV. Babito te présenter terrain te. Bango ba présenter banda ko to présenter ba terrain vide. De konanga ngana yo to présenter ba terrain vide. Na pesa na. Maman. Désir bita na nzela. Robino luki makambo Batu ba lakisa mapangu. Ça va, lokola ba misisi ba tomboki, lakisa ndaku, tika biso peto lakisa bandaku. Voilà. Ezala peme na cimetière, ezala na érosion, ezala na samai, tozo lakisa bango bandaku. Tokufa kama lakisa ndaku. Ongazende lakisa zamba no. Ndikona ngai. Fabrigas maestro asombela mwasi na lupango na Belgique. Yo bampaka kaka bampaka. Toketo mona lupango. Lelo oye to présenter bandako mais to présenter bandako ya Sony. Pe bandako yango komona. Oye komona ndako zo mituna. Yango o nini boye dadi aninga présenter biso. Ezo tongama na souffrance moko extraordinaire. Kota a ozo kota na lupango na ngai. Opération la Kisandaku. Babi terrain te babenda. C'est-à-dire awa ozokota na terrain vide. Jérusalem. A ozokota ndena terrain vide. 500 kaka. Ozomona. Na ndetu. Nyoso nalalaka awa nazolandela musala mama kaka 500 yo yebi pe ba. Bo 500 kango etunga te fo ba excellent. Oiza ka lwa mdo otonga veka nda 1 mètre mais choueza te maestro Fabrigasi alakisi ya Belgique oya sombela mwasi na ye pa lobi boye bandaku na biso eza na valeur à montre na ye Fabro bandaku oya ngana mama kapashi eza na valeur à chaussette longola na yo montre soki muto atongi étage pesa embote soki muto margué ndeko na nga Robino atongine 2 mètres na ye na opese ka mbote aza mobali yo kate ndeko na nga eza 2 mètres eza 2 mètres sur 12 na ebisi yo nenga présenter ezana plan moko pe kangama wana e maloko ndeti nyoso ya ye et puis a expliquer ka ba cameraman bo filmango ebima mulai ebima mukiete mais félicitations na ye abundi quand même bato botala ka biso lelo Robino alakisi ndako. Et soit qui yo? Te, faut soit bino bato boku misaka biso dadi. Lelo di cap la merveille la kisi ndaku. Faire déjà la kisaka bandaku. Tangu bango bazo la kisa bandaku. E bongo bato bazalaka na bango bakola kisa nini? Balongola bango ba stress. Topé batu ya bureau. Bango bakola kisa nini? Moyen temps bato ba bureau ba misie ba olakisa nini? Kutuka yango na mabanga na mbongo te bokabola na dadi. Ya zelu yango wana boka bwana dadi. Eri yango mitakana na biso nano ebimite. Bosunga bandeko na bino. Tozoke ebimie lembisa. Te kasi te wana bazui raison. Na baya ye mutakala na ebima na miso abatu. Nyema na ebite soko ute komona video na nga moko na sala ki na zolo bayete na keko tonga. Initiative please. Oya mukebo pesa gingai na keko tonga. Initiative please OLK. Oya bo pesa ginga na keko tonga. Mama ni mama. Mama Olive Lembe Kabila. Kwa mukia pesa gingai na keko tonga. MMP bo sana pete. Kotonga na MMP. Donc ya. Doleka. Sala mabanga ngo yango. Na yaki ko buaka nde awi zalaki pena makambu ya solo. Asi kitoko ebi. Oyebi sakina déjà parce que ngasi na mona yango mama poto soko za motema to ko buaka. O buaka nga ngena buaka. Buaki penza yo moko comprendre que awa na buaki. Te na bi buaka. Yo lo bako buaka ndenge ni. Yangunda. Faut essayer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le rendez-vous est prise. Rendez-vous à Moko. 1er décembre. 1er décembre. Italia Power Service, Azoe Labiso, le frère Michel Bakenda.
Nous allons clôturer l'année de la présence de Dieu. Nous serons donc dans la salle Muspers Perico. Je vous invite à prendre part à ce grand concert où je serai accompagné avec tout mon groupe. Les billets sont déjà disponibles. Merci d'acheter. Venez de partout. Vous êtes à Paris, Bruxelles, vous êtes à Liège. Venez de partout. Ce sera pour ma toute première fois de faire un concert à l'espace Schengen. Le 1er décembre en Italie. Baya ebele et non pour la frère Michel Bakinda mais pour la kokumisa nzambe oyo akomisio quand même en décembre mingi souffre de vie ezati mingi ata les premiers yango bamoni yango mais yo ndeko na nga ozala Italie ozana pembeni ya Italie. En tout cas, rendez-vous ezali le 1er décembre. Alors je serai très content de vous compter parmi les nôtres. Que Dieu vous bénisse. Yaka kokumisa nzambe yaka konetola ye yaka kokumisa ye na bakombo nyonso à travers mosali na ye le frère Michel Bakila. Numéro eza wana parce que billetterie eza déjà ouvert somba billet na ye. Contactez biso na numéro oyo nzambe akozanga te kopambola yo le 1er décembre. Lobi kaka mille merci. Que l'Éternel vous bénisse. Mbote na baon nyonso balandaka biso Kapage TV boyebi sinta Kapage azongi dana mabele challenger nalalaka te napembaka te bomona ye bino moko Paris Belgique bomonaki nakendaki kotala bampaka tout ok bolingo na bino ya na motema bolakisi nga pena ke naza aime nzambe apambola bino tokokutana mpo mbate eza nango ya tamolai nakokende tosala bongo na bino boyebi kaka tanke makambo ezali na King Service tosalaka mpe ke noko ake Mama Leki Yaya Kotoyo ti omona mpe Jo Mystique na kati ya Saint-Denis amona bampaka na ye ya Saint-Denis esala yebi ye bato nyonso balingaka biso nzambe apambola bino kala mingi te tokoya tokosala système mosusu na King Service tozoya Amérique mais bana ya Afrique du Sud tozoya Afrique du Sud ngana dadi avec force tokofete na Lubumbashi tokoya ndeka je ekopanzana awa toza na njili awa quartier 1 koto jo 7 wapi yango 7 au 9 koto 7 donc bato nyonso bayebi changu naye kotala dadi nayaki ka avant-hier me na bandi musala nakomi ate dadi balobi lakisa ndako na yo biso mpe lelo tolakisa bandako na biso nayaki te nayaki Kapashula mikolo ode bisu mikolo oza na opportunité ozwa bisu oyebi place oza place oza oyebi na babenga yango nini te place ozawa kasi na ye na njili kasi na kati ya njili na njili awa toza na virage virage oyo ekaboli sikoyo koto ngambu ya njili quartier 7 côté kuna 6 ba 9 c'est-à-dire oza na mabela njili likambo nini lelo na njili okoteli biso tongo boye balobi affaire lakisa ndako ndako dadi ana mabele te nga na ese bango ke oza na ndako babi jamais wana ndako te ya solo wana lelo ngana wape tokolakisa mabele na biso po tongela dadi tongela Kapage ndako tongela Kapage ndako tongela dadi ndako dero tokochape ba numéro na tokochapa numéro place wana soki balingaka biso parce que bango bato liboso koloba ke artiste akufi pauvre c'est ça osalaka nini pona artiste ça va lokola ba musicien batomboki lakisa ndako tika biso pe to lakisa bandako voilà ezala peme na cimetière ezala na érosion ezala na samai tozolakisa bango bandako yo poza na ndako nga mpe naza na ndako awa eza njili centre ya bibembe centre bacorbillard ndenge ozomona bamorgue eza awa morgue bachinois morgue 7 okolela okoseka okosepela on y va tokei otongika nzambala te nasilisa kotonga ndako nde na kotonga nzambala Jo Mystique Muteba bon zwa biso ndenge tozokende komata na mutuka ya initiative please ya mama Olive Lembe Kabila
toye na isa kibino ke affaire ezala kisanda kuna yo biso pe lelo ngana dadi tobaki tokotika boete tokoya pe kolakisa oya biso en tout cas ne ka kezala kana ebite koto toza wapi mais namoni koto ngo kitoko calme en tout cas bato bazotonga namoni makadam koto yo ezoya petit koto yo en tout cas kitoko makasi dadi ye wana dadi kitako papa bagoloa Maman Kapache nandimaka yo nde na volonté ozalaka na pemité dadi na ngai pemité nani akopesa $100 soko semisala c'est-à-dire naza vraiment nécessaire bato bazosanga opema oyaki ka mbala moko bandi jo na kolingo ozala libre ofilme mpe citation nini bato mpe ndenge bavivaka koto yo esika Mama Kapache mpo otungisinga mpe mingi makasi Mama Kapache oyebi ntango tokutanaka d'abord na pesi nanu bato nyonso bayambaki yo na poto bambote nalingi bino makasi oyebisaki nga deja parce que ngai si namona yango mama poto soko oza motema to kobwaka obwaki mpenza yo moko comprendre ke awa nabwaki yo loba kobwaka ya ndenge nini yangunda fo esikaka ndeko nanga nayoki na soni nazwa lineti yaya ndeko na ngai elikolo babwe nazwa lineti yayo lineti otiki wapi natiki mpa mambote te na bosani jo pusana muke ok nazwa lineti Mama Kapache dadi naloba aboye oyebi ntango bato babandi kopresente bandako osekai bango te nasekaki bango te c'est-à-dire babito te présenter terrain te bango ba présenter bandako biso to présenter ba terrain vide ndeko na ngai ngana yo to présenter ba terrain vide na pesa na mbote na diaspora parce que Aimé Ponda zolanda biso Aimé Ponda très gentil dollar boss Aimé Ponda dollar boss Papa Dior nzamba pambola yo Papa Dior pour nani caméra tu as osé la caméra non merci na pipo nzenga mbongo akisi malgré beaucoup tana quitté ba poto esilité batu musu bazaka lokola réserve misale leki c'est taka lokola ngana yo yango na lobi batu musu bazaka lokola ba réserve ya ba mbongo na yo etikali na poto ba bisinga bongo te mukolo kozonga oko récupérer ba bisinga bongo to sa ko annoncer boye biso na Mama Kapache to ko fêter na Lubumbashi to ko fêter Noël na Lubumbashi bona ne to ko fêter na tanga pe na Mukongo o ya Armandine Mayangi Grifasi katanga ba komini kombo nani yo loba nanu Armandine Mayangi na Armand Mayangi ba yambaki nga pe na Paris Armandine Mayangi te tanga Luxure bango nde bato bayambaki yo voilà au Grifasi ka Luxure Paris bango nde bato bayambaki yo bayambainga OK to continue bomo eleki nyonso nzambe abateli nga na Mama Kapache makasi pe akutanisi biso Mama Kapache mikolo nyonso nazoluka fruit moko oyo ekokosala ke na lia po épargner nga na liwa mais natali de gauche à droite natikali komona fruit wana te Mama Kapache nakosa yo te mwana soki aza na kati ya libumu aza bien amen soki abimi na mokili akomona makambo oyo nano amona te nayebisaka bato ebele boye na vie d'abord bandeko bazo souffrir mingi bandeko bazo lela même nga pe naza na kati ya souffrance vie eza niveau par niveau omoni naza boye na tiangu oyo bakondi basundolelanga charge ya bato ebele na tiangu parce que soki yo oza nango te mama moto akondimela yo te yango nayebisaka bakondi na biso bosangisaka te kokabolaka ya bino na ngai otango bozokabola ya bino na ngai mais ces derniers temps bakondi oyo baza na minute oyo non namona bato ya maboko makasi nayebi te soki na olobake ane oyo sadi nde bantu musu baloba masolo ya politiki nakoloba ke nabeti ata ba 6 ans nayebi sur place nazwa $500 ya politicien te nabeti ata ba 6 ans nabeti ata ba 6 ans bayebi singa so nakutana Daniel Bumba na sololi nayebi te tokotante na so tokutana ye papa Daniel Papa Daniel Bumba bon tokotala pe so tokutana na honorable Francis Chibalabala soki tokozwa tokotala pe so tokutana Fiston Mundadi Fiston Mundadi ya bana changu soki tokozwa mais babi pe mama na biso ya kolozi babi aluka biso pe fort tante sous tour
Bon, lokola tozoya ko fêter bonne année kuna po ngai na minute bande ko nga mama naza awa na souci makasi. Message on atindela ki mama ni mama na posa na fêter bonne année na Goma na bande ko nga Goma. Mais na so mi tuna message o ezo commenter. Voilà, merci beaucoup Maman Kapashi. Nzambe tata apambola yo parce que ozana bolingo ndeko na yo a mobali. Ozana bolingo ya souci na ngai. Lelo oyeto présenter bandako mais to ko présenter bandako ya Sony. Pe bandako yango komona oyeko mona ndako zo mituna yango o nini boye dadi aninga présenter biso. Ezo tongama na souffrance moko extraordinaire. Mais na lingika na la kisabana na ngai namoni source ya production mama source ya production eza kotoyo makala kotoyo safu kotoyo yo konosu na ngoposa olobatela bimisa makala kotoyo na kenda oteka kuna eza problème itende kona ko bimisa makala po obimisa bien faut ko tosomba mutuka tosomba grand car po ebimaka pona moto na vélo okokate yo mo kumba vélo teme il faut louer carrette Koluwe na kati pe fobeta bakalikili. Bato ngo pe banaye ko tekela batu biloko balinga lisu ko teka na kati te bomba ko mobima na centre ville. Te ba baby sujet. Kope kufa. Bon. Boni Paris. La souffrance te Paris kitoko ba yambi tolingami. Tolingami makasi. Tolingami na lié na restaurant Mambo na lié donc en tout cas na lié bien tolingami dadi tolingami. Toko sa te tolingami penza. Ba autonomie mingi photo. Ba tuninga mingi hein? Mingi. Problème ezate. Bon. Pour qu'on gagne temps, Makambuto Yeli, ok. Ça va, félicitations. Écoute, farate. Mituka, oh, Olingis Kototanga Basok, Mituka Awa. Oh, écoute, farate. Maman Kapashi, Awa, Tozana quartier, Ngandambio. Tous na route ya Sekomaf. Route ya Sekomaf. Eza moulayi Sekomaf, eza moulayi makasi. C'est mon jardin botanique pour les côté ça. Jardin oyaka na Mona Paradis. Oyaka na Mona Paradis. Ça buka ba fleurs. Tozana ba biloko ebele na mboka na biso. Awa mama na kosa yote. Nzala pona nini? Wane talinga ite Bon, oh là la nzala te ko la itilanga berité. Bon, Maman Kapashi. Oui, bien que aux autres mots makasi na mutuka initiative plus et le belé le côté ozala kapashula. Est-ce que na ki kapashula na yo? Quelle fondation o ekabela yo ata mutuka? Ata elo côté na coopérative bakabela ngate poani. Oui, bien que te ba Warzeline Okoto. Bon, Maman Kapashi olobaki opération Tongela dadi ndako opération Tongela dadi ndako, Tongela Kapashi. Master bonjour. Dadi mais faut tu numéro bon o batonyo so balingaka ba bando. Cha 1 rode route. Bon. Kota a ozo kota na lupangu na ngai. Opération la kisandako. Babi terrain te babi. C'est-à-dire awa ozo kota na terrain vide. Jérusalem. A ozo kota ndena terrain vide. Opération Tongela ndako dadi. Ngapa ngeza opération la kisandako te mais. Gana bi équipe orchestre te. Awa équipe pour mutu mususu ngat pesa obo makamba otongela nganda kweza makamba équipe orchestre te ngande tongo na okoma na 60 na lala na balabala bon Maman Kapashi dadi to poussa na vana loba na bunda ko de ba brique pamba te ba brique pamba eza opération et puis ba brique ko mukibo aussi na ko seka ngai te poso zo seka ngai pozo mi seka ko to ke de pe ko tela ya yo to ebina no eta to kutela ya yo te o ebi ke to ko ke pe na lupangu na yo to kuti pe de tombo na kati okosi bakunda okosi ko wele la ko seka ngai te o kuti brique ya pamba ko wele la ko seka ngai te Maman Kapashi yoka yaka mais yo pata batonga brique mukibo omoni ko tonga na ngai toko koma tata lupangu na ngalelo na longola linette muzo espace amnene Maman Olive Lembe Kabila Maman na pesio merci musala oyo na bande ko luka batu bakopesa ngo valeur bato kopesa ngo valeur pena bazala kité OK batu babelela kanga mingi na nzela Maman Kapashi latela ngako eza kisité okuteza ba momi ngande ka bisinya signataire place na komo le makambo bien yo komo okata na comprendre beaucoup famille suka abwe bon ça va et bimisio très bien OK
Loba. Lelo na telemi awa pona ko remercier maman Olive Lembe Kabila. Maman na banda musala oyo nazala na mutuka te na otambola makolo. Pavala. Na banda musala oyo ntako tambusanga na ba voyage international azalati. Vraiment. Na musala nyonso balobaka soko zo sala ifuti nango fo ezala. Nazo tuna ba fan club ya partout ya monde atier o batalanga na mama Kapache. Mama Kapache soko tali vi na ngana yo ko belela biso ezo leka mingi me bomengo eza moke. Te zate, bomengo eza te. Likambo na kolobango avec beaucoup de tristesse parce que Congo besoin charge na ngana nyonso bosundulela mama Olive. Azape mutu. Azana ba fond, c'est-à-dire azana ba orphelinat partout na monde atier ko tangisa bana ko lesa ko bokola. Dernièrement oute ko yoka a opération c'est-à-dire ba salaki eloko moko omoni bande peut-être que oyebi ke ndeko nanga oza mutu abandundu mais on néglige ki likambango ndete leki oka lokwa wa mama uti ko bloquer montant moko ya mbongo ba uti ko sala bandeko na biso na ville ya Bandundu na province ya Bandundu ko sala c'est-à-dire opération ya ba hernie ya ba kyste chirurgicale. OK. Batu babiki okozwa ta idée te ba image te to insérer. Non ba image to ko luka yango. Batu babiki pona batu basali ba opération ebele na mbala moko. OK. Lelo na lobaki mama soki peut-être bisiko vandi na mobile na yo papa Joseph Kabila Kabange. Akenda. Na lo makambo est très important. O bi na ko katanga émission. Na bando yeba sous place papa kenda makamwani tani ngai na tante aboki la biso ta mo ba vidéo ndeko na ngai moi vidéo so ezarate et bon tout na papa te otuni na ninga charisme papa makasi na adopter ngo pena permettre ngana lobelo koyo mama Kapache tangu na bandi musala o alite ya kanda mutapesa nga chance azate mutabwaki langa ba fleur azate et bato ebele ba ndeko ebisanga ba bio muni rolo ya ye nango a oumelate a kata na vent et aussi la vent mama Kapache ces derniers temps batu bazo ndako na komi ko mona bo mengwe lekebele me ko bele la biso za la muke makasi osolo bozo bele la biso ebele mais ba vie na biso ezandenge nini mama to na biso batu moto saka ba trouble ngana lo bango ba guerre musicale za ba guerre moko loyale fallait ayebi za loyal faire ego la geste de nièce ba yebi ki za ba guerre moko loyal soki eza na batu o ba kota ngo na kati ya mitema ke ba mona ke makambiso to lobaka yango wana pe mukono okuta na musicien tel no chele poison luvuno eza mambo lokuta. OK. Mama Kapache pourquoi émission lelo na dédié yango na fondation Initiative Plus pe na dédié yango et pa ya mama Olive Lembe Kabila. OK. Dernièrement na ebité soko uté ko mona vidéo na ngamoko na sala ki na zolo ba ete na ke kotonga Initiative Plus oya mukebo pesa ki ngai na ke kotonga Initiative Plus OLK oya bo pesa ki ngai na ke kotonga mama ni mama Olive Lembe Kabila mo muke pesa ki ngai na ke kotonga MNP bo sana pété kotonga na MMP donc yaya koleka tala mabanga ngo yango na yaki ko bua kande awi izala ki pena makambu ya solo tozonga kasata mo sima tozonga mo sima mais nazo linga te kuna bandeko bazo sala ba ko déranger biso na mo makelele OK totambola kasi maman totambola na ntezana sisa na parti o va totambola na présenter ba bien na ngai awa nazana bien brico te nazana ba awa ndele za boye ba bien na ngai loko na otela motema za ba brique na ba nzeta mbila mibale o na ona otela motema awa mutu asimba te mama Kapache oyebi na matanga tango ekomaka nzembo oyo ofele ya pamba okoka tolela papa zate nani akosalisanga na yembi pona ngai te na yembi pona biso mibale. OK. Nzembo wana soki ebeti elilisaka bana bofele ya pamba pona nini oko bonjour ndeko na ngai nga babela natendeni te problème ezate na kangi yo jeté ozaka mutu na ngai nganzambala oso na lati makambo ebebaka place wana nga elonga babeli pe mama Kapache nga pa na meka succès ça va osalika bien pona nga meka succès nzambala ya ba sœur eloko wana na yebisa kwango atu mama me ochaka te omoni faut créer style moko boye ya osalaka émission na ngai soto osala na yo lati ngo pe lati
aoluka baba sœur wana ngela telongo dadi mamelo uniquement mamelo pona dadi oh là ta mama pena boyo wana na ningi na loba boy mama Kapashi c'est normal artiste akufa pauvre bande konanga ba artiste to lekisa ambiance te surtout ça bande konanga ba artiste to lekisa loyenge te na moni yango na misu elinete eza mabe Maman. e bomo miso e boma misu ya pirate na lobi boye nazwaka chance te na métier oyo OK kasi famille Kabila initiative plus OLK pourquoi na pesi bino merci pour lelo ngai pe bakobenga nga tata lupango là va pe ba ko be tata lupango là va pe bazobenga ye tata lupango pour la initiative plus mama pena pa pambola mama nzamba pambola yo mama pema na yo makambo kotonga na nga etali yo te eso sali mingi na komi bato batala biso oui bato botalaka biso lelo robino alakisi ndako eswaki yo te fo swa bino bato bokumisaka biso dadi lelo di cap la merveille alakisi ndako fere déjà lakisaka bandako tangu bango bazolakisa bandako e bongo bato bazalaka na bango bakolakisa nini balongola bango ba stress to pe bato ya bureau bango bakolakisa nini moyen temps bato ba bureau ba mission bakolakisa nini ngai nayoki na nga solite ba mission bakolakisa nini ba maître bakolakisa nini biso pe ba journaliste biso bino pe ba journaliste bokolakisa nini eloko etindaka mwana alela makasi na moment ya kokufa to pe ya kozanga papa to ya kozanga mama ezosala surtout nde mwana ya ofele ya pamba papa za te nani akosesa ngai okomona moto azobambama na mabele mpona nini nzembu wana atikali ofela pamba atikali pene eloko te mama Kapashi naye kosala constant bilamba tozosomba chaque jour ezonzuluka obwaki po kabeli babichu tozolata dernièrement outé kozwa risque tango kelo teka mbongo ekiti miyibi pe na nzela bakobotola yo mais ndako ata bombe ngai nalakisi ya ngai tozokende pe mama Kapashi alakisi ya ye opération sombela mama Kapashi sac ya ciment opération sombela dadi sac ya ciment ce numéro ni ocha na émission mama numéro ngana ko cha eza numéro na ngeza kaka plus 243 89 78 37 à 29 OK plus 243 89 78 37 à 29 numéro ngeza kawana na C ndeko na ngai na sengi yo mingi te na sengi yo ka ya mokie nazana bal tout lokola ba Yannick Kinia Rombox acteur à film tozuya ko fêter na Afrique du Sud OK nazana ba tout lokola ba Jimmy Bella ou les boss nazana ba Aimé Ponda dollar boss nazana ba Pipo Nzenga mbongo akisi na lingi obenga nga na telefone bisanga dadi na tindelo 10 sac ya ciment OK dadi na tindeli maman Olivier sali ebele pona ngai tala mutu bonjour papa tala mutu ka tozotambola nango grâce à fondation initiative plus ezosunga même na be émission na yo faut kanisa ba ayaki ko zwanga ayepe ozwanga lisi atikinga azwinga tikaki yo na zuyo c'est-à-dire so bolinga nga dadi yeyo $1 na $2 to sengi nyoso to che limite te ko sunga makasi nga déjà sina sali premier pas bino moko boyebi ete dadi abana musala onanda kwa batoli alela souffrance ya senga kaloba bo ya sala mama nga boyi na nga na oyoka na nga soniti nazana nga na immeuble ko lakisa te na botama na nga na famille pauvre nazana nga eloko ya grave te na kuta na nga pe ba million na famille te nde na ekoloba merci mama Olive Lembe Kabila na oya mukie opesaka nga tura liboso na bebisaka yango na makambo ya poto na ekozonga na leli nzambe na songi su na mboko yo oyo opesaki nga turo oyo na liendambu na yeko tala na bité na zana choix te fona lukelaka ba na terrain nde na lukili ba na terrain yango terrain oyo po etongama ezosenga zelo ezosenga mabanga ezosenga ciment ezosenga biloko ebele mama na koso te ingénieur jour wana yaki na yebise na bi ingénieur na ozana posa a liboso ezala étage a calculé ka 11 colonnes alobi 11 colonnes wana ezopesa une affaire ya ba 2800 pona ko kuleka ba colonne ya pamba na yebise ingénieur totika ba blague nabi soki mutu atongi étage pesa embote soki mutu margué ndeko na nga robino atongi ne 2 mètres na ye na opese ka mbote aza mobali yoka te ndeko na eza 2 mètres eza 2 mètres
sur 12. Na ebisu yo nenga présenter ezana plan moko pe kangama wana e maloko ande tinyo so ya yi. Et puis a expliquer ka ba cameraman bo filmango e bima mulai e bima mukiete. Mais félicitations na ye abundi quand même. Bon Bishop Tower. Il faut te mettre les tous. C'est que Bishop et na bato ça la kotandela ma puta la se ko biyamba na mandala. Il faut go yamba bango. Oh, le boss Bishop. Faut go yamba bango to kido betela et tout. Rosie Tower. Rosie Tower, salon Mama Rosie. Mama Rosie. Voilà. Kodiana combien? Ezapende tina mwa bangomba. Faut ko luka ko buka lisu bangomba oyo. Ko la ngomba te so la ngomba ko esa moral mais ngomba ze loko et le côté. Ngomba oh et comme un plat. Oyebi batu batekelinga awa. Banani. Kasi tozana kati ya concession Mumbamuna. Famille Mumbamuna. C'est-à-dire bango nde ba kolo concession au place toza awa. Papa na bango pe ye moko grand prêtre Mumbamuna bakunda ye pe bo likolo mozole na eza kuna likolo. C'est-à-dire awa ngana zali na ye na c'est-à-dire na kovanda awa. Ya musika soki na tongi awa kaka ndako esili na ye kokota. Malgré na zana moi hangar na ngawana nde place nazo komela yo moko poso mona ba petit maçon pe bazawana muke ya malembe ka ndenge salaka déjà place so moni moto circulation nazo ebisa batu na ngai batu na ngai nyonso obotalaka dadi obosepelaka na dadi obobaka dadi mutaka na nkolo tolela yo makasi mama biloko ekomi soni papa kufi batu bakomi kosala cotisation ndeni bako aider bana c'est ça ozomona bokundanga boyaka lisuko sombela isusu bana lupangu bosala bosongisa boye ngamoko déjà sina chema ele na che premier pas personne ngoba commerce osala na osala ka commerce awa na vandi na nga pepele osali pe mafuta no ya mbila toke na l'action toilette au pisser ngala ke pisser banzete pambila ya ngwana to sala masanga nsamba ona kataki awa c'est-à-dire dadi a présenté terrain vide na ye bande konanga bozana poto soki boningi bosomba ba parcelle ya place à Kimia ouais tozo TKP soki boningi bosomba ba parcelle place à Kimia place au Mindondo ezalaka te bo contacter pe ngai na kota kaka ta na commission et aux appels sous-montés ndenge ezalaka kaka kolanda na ba biloko to ba communauté ya ba wana nyonso ezaki ezolakisa ke mutu ko déranger ngai te ndenge nazabo na sana maboko ya famille na concession Mumbamuna bon na betaki no moi premier toile yango yo nde na mikolo zoya tokosala pena dali yango mona zolo ba opération tongela dadi ndako tout ça ba artiste na bino nga déjà si na sali premier fois lobo ba artiste kufa pauvre. C'est ça. Osomona. Et moi nous vivons. Beaucoup ya kolelanga makasi atiki ba effre chaque jour congolais ne soit la vidéo na ngai. Mais oui, na miyibi bazozo na Katanga, ozana Goma. Tande basela ko Instagram tout, ozabisika nyonso ozali tongela dadi ndako. Ngamo pe non pe moi 5 briques. Encouragement. Et ça l'a bien makasi ma sœur. Oui, non fait ça. Yo minga akosa. Nzamba opambolo makasi. Non fait ça. Et loko na yo salite tango osala ngo baninga nzamba ko benir yo le avantage. Oui. Na linga ko poza ka likunya te na oya baninga jalousie. Osam makasi. OK. Ouais. Au côté la nga pe ba vie. Tokende sikoyo. A pe ko les ali ça. To mona ezali to mona siko soni na yo pe. To mona soni na yo tant que la patrona. Maman Olive Lembe Kabila, initiative plus maman merci na comité documentaire ils ont continué. Maman na kotika yote naza toujours reconnaissant maman. Oui que nyonso comme le commande de tozala ke toke banlieue parisienne. Sikoyo oyebelo ketinga na somba awa. Na luki mbongo na somba na ma campagne mbongo eboyinga. Na luki mbongo a Gombe mbongo eboy na bina tante limité rien na bilemba na bien yaya. Tola na no suka mboka pese na si ndeko moko ebisinga okobenda na mke ndeko moko ebisinga bi Gombe peza la boye boye bati ma campagne peza la papa on fait place za ki wana bova balobi zaka boye kaka bate bele ba boya kuna ouais bande ko na ka abandango pe ka boye OK siko na komi ko boule so na moni mbongo otonga ngo ezate na betia onka église de colonne tole mati na checher na bani nga hotel awa aseka pe bandaka boye boye te baso finga nga likolo na tenabi eloko mo sala ki ba tomboka ya makasi problème ezaki koloba aseka e bandaki boye sali sumu te te mena ligne épargner
Bon, tolobake église na biso ya lobata mangembo baza bien mangembo peno beti bien lobata mangembo pardon moi c'est dina on vandi yo na moni pena ki tisela ya mata amata ba bina pasteur botala ba sœur ndebo d'église nde tozabuye te mobali nyonso tika bo soki mwasa leki atala ki ene longi okosi aozela mona sima ndetaka ndeko na ngai oui isozo tambola ezobimaka olingi punda to mutuka okosi allez mais potongo pesali cimenterie te solo ni na poso monte na chema maquillage oui na moni achete na ko kasi o chema maquillage te pote sali o makasi esalinga makasi mais Afrique du Sud non du matin na koma kiana na kati na bi oh ngaka nde na lali na lamuki na kasa na lali na lamuki na bana ba Congo te rien olala na poto na lamuki na fungoli fenêtre na la pebe ka ndengo yebo ko ezo simba te okosi batebele bakanga ndengo ebo okosi ngo changa molo kwa mbai na yo espera mbala bato chance na ta copine na moi sina mo ngoba no bisama mabe obi ngoba no bisama fimo légère otalanga na misa bolingo babi comme Canada dité aluka longola momoko tosola makambo ya mama ekoma luka longola mwa moko esika mama livle me kabila za biloko yoko banobimisa yango wana émission eza dédié pour na mama bon ok mama kapashi boni bana ah bah vrai chérie bana te yaya kapila c'est lo pamba zozo moi sœur jozo luka basa ko bala yaka tokota na dadi yaka na présenter biloko ezao yaka nanu jo mayele moni chantier chantier ko chantier 5 sacs kaka ça va 5 sacs kaka uzomona na ndetu nyonso nalalaka awa nazolandela musala mama kaka 5 sacs yo yebi pe ba bo 5 sacs ngo etunga te fo ba batelo te o eza ka lwa mundo atonga veka nda 1 mètre mais chou eza te mama muto amuke atonga pe na muke na koyebi so boy mama kapashi est-ce que yo yebi ke ngana yo numéro matekele na biso ba fano batala kasi bango ba fani otiki esprit wana otalanga mingi mais so ekomi pokota wester okomi kilo mabe makasi pokota manigram okomi kilo ozokoma kilo pona nini ndeko na ngai mabe makasi biso tokobikela ndenge nini tango baomona nga na osala esu bemission te baoloba nini akweya asila tozonga kuna tozosepela te mais tala tout pe olingo na ya boye sombela kapashi biye ekomi ka système sombela kapashi biye kuna sombela na haute saison cher moni ke lobeta lisolo lobake soki dadi azoya ko tourner be émission mikolo te na plateau azolandela mwa clôture na ekuna esila mwa chantier ka ndenge ezalaka mama vie eza facilité nga kutu nazo remercier muto azobunda po ngai po meza nini ba mama baza mikolo ndenge mona mama olivle me kabila za naza mukolo bia mwana so to PCP bela ko paniquer oui to pesa kai muke total akaye esa ko s'organiser to ko chanter to ko sa ndenge oui côté na biso pena ingratitude wana eza ya solo makasi envers maman ingratitude de makasi envers maman makasi mabe obwaka biso te te aboka binote po bino banai obwaka biso tazaka maman na biso bon mais falo pas okende to kinga kati ko sala na mona ba lion banani tout ça l'émission mona kinga kati kande to okende bwe ko kinde nyeso ya to kende to sala ta 3 bo encore yo lemba te wali za pa na ngai olemba te na kiso ki na sa pena mwana kinga kati te to keta ba lion penza mi pende vandi vanda kala bona poto pe ba mo changer sur mi pende jamais mutali azate za no calme yo ebinga eloko te o mungu ba meka eloko te sécurité za kyo docteur ezongi bongo na ba glace ezongi pena nini glace la no rebi o mona docteur te jo mamu toujours sécurité ba para ba leli ba bi docteur tika espace ya solo wana ba para na Saint Denis ba leli na zemu no dovi mumbele yango mona moni ba commentaire mabe kanda kasiti kanda longola micro dadi te kolongola nanu te na ya kitsa biloko na sima na yeki na biloko musala te wa 20 ça va, on a organisé. Ko filmer plat qui tende ko na ngai. Nyonso epoli. Les animaux. Masa boya ko sunga ngai yawa. Ya ko sunga ngai, eza tono. O basela ka musala. Ya ko simba ko yaya. Mais biloko ngo nyonso epoliti.
Mais c'est que c'est un maït. Ah. Ton nom est un c'est un maït. Si pas si mambo balé. Et ça na babido maït na kati. Très bien. Ba soukou sur ba mouvement, évidemment le polité. C'est le que polizate. Na moni veste. On est la choix veste, batinda ko veste bien la poto. Eh batinda li sustain. Batinda sauté. Yo uti poto. Est-ce que tu as mutame atinda ta soulier? Te mutanga tinda. Ngane na boa ko. Nga tinda. Na boa ko mema. Poto la mbeze lo te dadi. Batande ba on peut ça ko biso to sala mingi. To landela musala ta mwa muke. Papa lopango. Eke zongi. Mais pour tonga, faut un air solide. Te faut un air solide. Il y a beau manga. Faut un air solide. Devi a pamba la barra na oya. Bano kenda okima. Talo yo saga na hotel. Te faut pas ça na ba parents merci so parce que so papa kapashi. So ba parents ba tiki moi ala na pema na kimia. So moni ba parents ba tiki pena moi plein folo ba pena ke ba parents na ba bunda. Taka na kenda ti na tomba père pour enseigner merci na bine na kolibo. Ninga tikela bino plan wana. Comprendre que mais bon ngope bo kolibo te ka bo kabula mbongo ti. Tika boy. Nani okanga ezakada likambo yango nani okanga famille elingade ya bongo te normalement bino pe yo kana makambo ya papa abokomisa yango te lokwa ya bino moko famille pe za kana moi pourcentage moi 25 bazwa boko mamoto bokatela bango ya bango botika la kimia ya total biloko wana ebloka ba mabala ba makambo ebele ba biloko ebele na famille surtout oncle na bino wana sikoyo obo bezaka nini omoni na osala boye bande omoni na osala bande ko na ngai pe ba okonte sur ngai OK dégager ba récupérer on se comprend mama deuxième vite na nzela Robino luki makambo batu balakisa mapangu on se kotala lupanga mama kapai Mama pango yo. Oyebi kamba pango yo. Dada kokite adiboyo. Robina luki makambo. Pango na ngaza pesa bien. Boko lipango za musika. Eba na za musika. Wana logique pas na yo jamais ça. Pas na yo jamais za musika. Jamais ça la musika et pas na yo. Oko koma kaka. Mais makolimo pas. Déjà ba tingo kona ngai. C'est fatigué. C'est la tête ya kalo. Kamanda ko. Tuna ya. Soki na mati ya liboso ya mibali na zoko kati kisi yango ezali soki mati ya liboso na ngomba viende kita mata ezali omona bino nde na numero ate ngaka pesa ni yako pona batri te ba nini ba rapport secteur déjà mabete wana déjà les antennes je capte makambo oyo kiango tala esa oge eza antenne ah Seigneur. Mais oh simbi lobi yango ezo traiter nini? Oh ezo traiter nini? Akonki. Eninge banda to ese banda ekito ba obaza nango. Mwana peso kazo tambola bien. Buka buka. To sala kaponi. Wana pona sanga ou koma? Sanga pe mwana de po balobaka buka bukebele yaka na sanga. Yango na kimonga ngaponi. En plus mutu peso kindenga zana azobota te bato bakangama na nini na bana mapasa oba memaka bana mapasa za garde nani garde bébé sikoyo azomema ba mapasa ayeko kangama bien na famille na bango bazana mapasa kisho yo yango nde ako bando tongo po apota OK fin de fête aujourd'hui ba kisi mususu to pesi sala kana cérémonie selon traditionnel. Merci papa ndako eza wapi ngana bani na nini na pesa numéro 080 Maman lobi po bato ya libumu bata libumu boti meto kita plate bota wana soki ezo sala pasi te c'est na mwana 2 ans mais libumu ka ezo kita te etikali ka munene na position ezalelaki wana sikoyo topesaka mtu nini okandomela kisi oyo ya mafungu wana sikoyo tango azomela mbala moko ezonsi ozosumba mingi nini ya libumu ekiti bon de bien
082 082 69 74 110. Ça va papa, merci beaucoup. On a déjà été à Moutouazana Sondo, Mouni Azana Sondo, Benganga, retraité. Prostate, hernie, kyste. Oye obengi mbala moko pe tole. Non, il y a la moto penza. Kawana soki obengi nga pe fukutanga kana fresh tuna. Problème était papa, merci beaucoup. La lieba mo trop la système. Apokiti acho la matopang ngai. Opération la kisanda kunai. Ndaje nga kufanzela. Alemba. Ah, tu as c'est les bambous. Trop fari comme on a sandako. Oh, on a des accents zamba. Fabrigas maestro asombela mwasi na elupango na Belgique. Yo bampaka kaka bampaka. Toke to mona lupango. Ah, Seigneur. Trésor. Nazeli na moni yote. Nazeli na moni yote. Na komi kobanga. Na komi kolenga. Na luki ba vide na ba vide. Katia tete nanga babule. Pour motema nanga. Et si pas problème. Et comment bongo? Beaucoup me m'appelle une photo. Nous avons moko et bien botika là. Nabi quand tu as yomoko. Nakanisi lisu ba période to bana ko tela ba film ba théâtre ba mami Jokisa. Nazo mono ko mami Jokisa o ya ndoki. Aesi ko ko toto sala ba cérémonie. Ah Seigneur, ko za na mbongo ezati maman Kapashi. Ah. Non. Ebungi. Ese ndako muteko bunga. Soki ndaka mutezo bunga, c'est comme dit kamususu. Ah. Voilà qui s'en d'accord. Là d'aller. Bazoteka concession. Là son bloqué. Na la fille. Siko tu anda kamunga kamina au la sala ta mafa. Oh, pour la pas plus aussi pour la mokilo aussi. Ah. C'est la salon on venait à indeni. Telemba salon ouais. Oui. Wapi ndako? La bata bumba ne saka bu. Et puis eboka mobutu ka. Kaka. Kaka bile zalaka boye. Mais lelo kendo sala batonga bijoux. Batonga kuzuti na mama te. Wapi lupa? Mise en valeur. Ok. On sort à balle. On va déjà balle à groupe. Voilà. On va faire un gars dans le comme toi, là, mon somme. Olembi a to comité opération tongela mama Kapashi ndako sécurité sarabino asela bino bolamu opération tongela dadi ndako dadi Olembi et pas na ngeze mabe. Bon mama Kapashi fala ki to yebana na biso te. Kwani to milukela bangambo oyo pe yango peza moko ya basoni ya ba vie na biso. Si ba ko balobaka boye première expression nde yango etikala kana ba vie ya bato.
c'est-à-dire na mukuse et la qui s'est ngana mama Kapache tout ça ba pauvre tout ça ba bola pe na ba ajo yo boy ba 40 ans non tout eza ko seka ya muta ko ina velo mais mama biso bisanga papa na bino asombaka ndaku na 31 ans oui abanda ko somba mapango tozo changer wana ngana na mwana moko yo siko ngai soma na 40 combien pour ba check yo pe na ba TikTok ba chenga 43 mais yo moko bi ke 48 ti ngana ebi ke 49 oui c'est 49 ans Igor 49 ans okitenga makasi ndeko mwasi ndazo sima nzoto kitoko encore na bien 1000 kilos 60 lèvres rose oui malgré rose non totongite malgré bijou obika bijou za ke lokote soza nda kote oyebi mutu ayebani na mutu ayebani te baza deux choses différentes moni biso ngana yo to vaka devi nde basala nze balobaka nazobika double honneur OK aza pe mutu normal aza pe mosali ya nzambe ngai na yo tozobika pe double kaka ndenge bango babikaka toza bato toyebani sikoyo soni ya mutu ayebani na mutu ayebani na yete ekokanaka te c'est-à-dire lobi ekozana bato bakozala mieux placé basali lo ba documentaire ouais bakomi tuna akenda wapi nde toyaka komona mama Kapache ba artiste belo yoka babunga balimwa na terrain kokanisa te bakufa ba se retrouver na ba place moko boye okozwa ta idée te bandeko soki ezalaki bato nga nakutanaka na bango na nzela ndenge balobaka na ngai mama Kapache asalaka biso bien retour ya mama Kapache eza nini c'est ça ndazo gagner nini bandeko na ngai la place na sombi terrain tokoka koyoka bino soni lobi ekosukela biso mabe makasi mais toboyi koyoka bino soni toye kobeta lisolo tolobi ete toza na ba numéro matricule te toza pe na ba société tosalaka te tozaka na bino ba obo talaka biso si mama Kapache ye dadi biloko mususu ozomona mama koyoka kanda pona nini obengi osuye 1h30 na téléphone bandeko boa bato anko makasi babi pena ko salela ngoloba yo otalaki ngo sepelaki ka sepelisa pe ngai oloba peke na tangu na yaki ozalaki te molunga na ngai na sepela sala na musika na monya ngo tangu kako na monyo tangu kako zongi occasion yango ya kosala bandeko monu vivant na lingi ebembe na ngai yoka soni pona komimona te ouais mais bomo ina ngai eyoka soni te sepela nazaka pe na batu po mukolo na kozala te esika nyonso bokene kotya ngai wana ezo dépendre na bino wana nazoyeba na ngai so eloko te soki bokotumba soki bokotya na chasse soki bokokausa soki bokosala nga œuvre d'art econcerne bino kaka mais tosepela ndenge tozala bomoi opération sombela mama Kapache na dadi ciment brique sala oya malamu okoki pe koloba ke dadi mama Kapache bino boza na commune nini bon mutuka zelu ya nini basombaka combien nga na sui zelu nga na sui mabanga nga na sui ciment osololi mutuka yango wana mabanga na mbongo te bokabola na dadi ya zelu yango wana bokabola na dadi eri yango mitakana na biso nano ebimi te bosunga bandeko na bino tozoke bimie lembisa te kasi te wana bazwi raison na baya ye mutakala na ebima na miso abato mama Kapache dadi ya motu yeza nini toza pe moins crédible si mitakala ebimi te escroquerie to escroquer te toza tout droit toza na mulongo bandeko ezalaki opération lakisa ndako maestro Fabrigasi alakisi ya Belgique oyo asombela mwasi na ye pa lobi boye bandaku na biso eza na valeur à montre na ye Fabro bandaku oyo yangana mama Kapache eza na valeur à chaussette longola na yo montre maestro yangana mama Kapache Fabrigasi maestro olobi bien po o défendre po ko finga peso le kamingi
on se défendre olobiete nanu bo salité banda kuna biniza na valeur à montre na lataka ngana kiti na ngai ya ngana ya mama kapashi eza na valeur ya mukadi ya te string ya $50 ese hein oye ba te ya na côté ni oh de ba kosa ki bon to chaka na valeur ya mikadi ya mikadi ya maestro voilà. Mais quand on a bango petit, tout ça bon peu opération. Bon maestro pas sommer dans 10 sacs yo 10 sacs. Si tu es kola kisa. Biso to ba bo. Tu es kola kisa. Oui. Maestro sko a sauvé salité na biso. Kasi asukola biso. Biso to ba ndeko na Oui. Asukola biso. Voilà, je vous aime beaucoup. Alembi ozo se pinch, alembi akoko tambola te. Maître Chura Mboma lobaki ya za sportif. Émission oyo, eza émission a pinch te. Te. Oza sportif te. Si eza émission ba oza sportif te. Mbanda robeta yo. Mbanda beta na boité. Tant to ya na nzela. Arabi sabo. O solo la nini, makamba ba commissionnaire. Est-ce que yo ka sinde to chanta banda ko bonga za kitoko? C'est ça. Lelo za awa, lobi za awa, combien $400, garantie combien 1800. Et puis, bah, quand je suis baloba été garanti, photo foot à 3 mois, na ndaku ya kolala. Mais bah, kolo ma pango, bah, ça kaka 10 mois, 15 mois, 20 mois. Wana bo tosi ba kondito bozo tosate. Tosite. Ba tosite. Ozo mona. Obi ke madame no penaza fanaticalité. Do alongwe kuna zo ya malembe. En tout cas za fanatique do tala ko te atala ngai obi alongwe wapi te ta auti kuna na ndafa ngai yoka na ebisa yo omoni ba orchestre wana nyonso monaka azo ya malembe yoka te ende ko nanga mwasi omoni ba orchestre wana nyonso monaka longola ka ba président na bango zo ba communicateur na bango na ba musicien to ya na bango ba koto mutayebi bango azate tikabo nazo so vérité okosi tala kolanda ba force ba bimisaka te na ba mission na bino ba sa pena bato yo c'est-à-dire so mutu amoni na nzela ayeba te o homme d'affaires musicien to mutu nini mama kapashi ko mekate na zana kombo na mboka oyo mboka oyo batu baza pe na ba kombo ebele baza négliger ndeti ba biso ba oyo si ozomona moi te nani o azo se déguiser na poto wana comédien na ba monte ba tie maboko yo banda kolata sultani yo sultani okutu baza so ba moni ngo ba siliki ngani na bo muta sepelaka na sultani ezaka mama Olive na moni ozo mbongo na moni okwanzi maboko ndena oki mukusabuye mbongo ye mais liboko no pena so beti mutu vraiment bata mais tu na mettre Chura Mboma oyebisa ai singo oza moi tinga pina na za élève ya maître Chura Mboma na utaki na karatéka et pas ya maître Yves grand frère à maître Dimbo ndena eko se retrouver sikoyo na full contact et pas ya maître Chura wana baza ba fait na biso quartier oui. Bonjour maman olela ye ti oyeboy c'est-à-dire dans ça partout dans un monde entier maman biso betela ngali solo mo maman ngate solo ane mingi abetela ngali solo jumo otala kana TV na tanga kala po via mbo pa mtakala abina tanga kala kana ndaka libala maman saka nani fiança Kofi te ozoka na solo te ndo kimakasi alobi azotala TV amoni Kofi abanda ko wana ta ava bongo la motema amoni ba sera ba civilisé aotala ka bi nalinga musicien na boli te pas vie boli te pas ya papa bisoti papa mozaka okende ko lula musicien paka mususu na kati ya ndako na nga te Kofi 2000 elongwa quadra le grand mon pas faut kanisela mama bakapashi te alongwa pina minu ombali mama longwa minu likolo na yo bacha protège pona nini anota la la TV ndezala ka musicien préféré na ngai mais na mona ko pe ba traîner mo pas kasi ya Sandra Kazadi mosala oui que soki pe mama azaki na soki mama azaki pe muta bakanda makasi ndenga zo likofi na mbamo ko kene pe na ndaka Kofi bino lo ça bien boto amabe yo ba beta ko li solo te pona lo baké soki c'est que na mukuse to lo baké oza grande sœur ya mama si te yana Didi Stone Dega Didi Stone bon pour aller long bon ngana che numéro na nga ya orange yanga ipesa wana ka na mopanzi ba numéro na tsimbale ndeko na okomo wela baseka sima na ngai na comprendre
Ngana ocha compte na ya banque na numéro na ngana za na Orange Money. Ngana na compte à banque na ocha compte à banque. Ngako tia na compte à banque te ya kana téléphone na mona kambala moko. Na numéro na Bandeko mabanga kayu zelu sima. C'est l'autre côté pour na ba star na bino. Tala. Tokomi ko lela tina ba TV boy. Bota la place tozo fouter. Dans la place to ko vandi sabasi na biso na bana. Vraiment. Congo. Mais modèle baso tala ngai papa maman oyebi kena ko sa yote. Internet yo e bien. Tina banda ko bako ko landa ba karawana te ba betaka. Meni présidence actuelle. Ko landa ba karate. Talaka. Ko la ta maman. Maman Denise ko na maman Olive. Na sunga. Nzapambola yo. Capage TV. Capage TV. Capage TV.